c'est-à-dire que tous la moi valeur moi balingara ba déconsidérer biso te c'est-à-dire que tant de tie ba carburant na biso tant de foutu de femme sous ba foutu ba express na bango ba bisi ba mbongo la parce que si to longo la banda na biso to ya c'est de l'argent c'est-à-dire que ba o ami tuka ba tie ba carburant ba o ami ya carburant te ba louer ba express pour na ya donc to ye kolele longo na bango faut ba zongisa la biso pango so tant ba zongisa la biso te peut-être na bébé si journée na mba depuis 9h na lamuki na sokoli na bongami na ye kolele longo na bande na famille ya ndeko na biso auto kufa sisu balada et comme ya ba jane ti ba bengana ka biso ba finga biso ba saneti ba dénigrer biso vraiment mais c'est peut-être tout le monde n'engwana comment que monte déjà akufi ba témoignage ensuite ba ngolanda na ngom live tout so ba sepela que non te faut tes ana nganga ngana te faut tes ana ngana te mais je pense que Sam Kazadi yo ça la investigation dosela après makambo oyo ba émission zo landama concernant vérité sur makambo ya disparition de Kosuzi bena makambo oyo ya ba témoignage o ba tubayoki makambo tozo bimisa par rapport makambo na ba preuve ne ba to comprendre ceux qui bisonne toza na tort juste le bien mais solo to bangoni ba to lobi ya solo l'autre moni kuna to zaki na bango depuis mort na ngalie ma to comme pe à terrain na bandal mais de voir que famille na bango mo tindi ka ba journaliste que non Suzy avec Beyoncé te avec Rihanna te to za pour ça ba caméra na binote biso to zui ba caméra ce qui Suzy par exemple na ka net ngana ye matanga Suzy parce que abota na tali ce qui Suzy avec la muso que Suzy fille membre ba yo atade na musicien na biso et le quoi par exemple yo kufeli to ebani na sana vraiment non parce que abota na tade yango na ko soutenir tade yango peut tellement to ebani pe na Suzy yango pe na ko accompagner comme na journaliste na ko pe cela souffleur mais na ko accompagner aussi na matériel eza caméra eza émission na ngana ko filmer côté na internet tant que bozo sala bongo bozo tindika batu to ate to za te pour na esengo to ete pour to diminuer c'est vrai que bato basala ki ba publier ba tie ba témoignage voilà tali bango bango ba ebile pourquoi basali yango ipe eza mamba solo et ipe boza mamba lokuta bango kande mutu ba yebi c'est au café yango ne connaît pas demande hémorroïde et on dit oh il y a diabète une année avant sous réserve yango te bon ba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te longo ezo momisa biso na couple yango yo tout ok bio café et ko sala biso nzote lengi tomela ka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio café original bande ko tomela yango bona santé na biso na drapeau ya RDC Congo okomona awa toza ezaka wana sala rapide nazozela yo franco na bango Sami Faye eloko eleki libumu eza te nazozela yo à tout à l'heure. Manigol. Bonjour. Bonjour. Manigol. Oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, nous, on a c'est vraiment d'autres. Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça presque un mois awa. Non, mais bien, il s'est fait à Yawa. On a souvent pas si ranké. Est-ce que nous yaka biloko awa tout ça? Et c'est comme Sukodo, en gros, en détail. Et on a yé. Ah ouais, voilà, awa tout ça, awa tout kaya. En gros et en détail, exotique awa tout ça. Donc, ça aussi, ça y est awa, puis na biso ça na seko ni kabisiti. Ah, na Château Rouge. Le doté ka vente en gros et en détail. Ça on même carton moko. Doté le ka na benga gros. Donc, ba prix o eza awa, rien à dire. Donc, ba écart en moulai, ce doté ka bloc en gros, ka bloc bien ya bio. Tina yawa. Ah, na pem sa bon na ba paria. Au sala terre. Ngana koma kaka awa nazanga mumimi. Awa to Thomson 5 kg 13,90 €. Non. Oh, ngolo 5 kg 13,90 €. Maman. Malangwa capitaine normal. Makaya boué ambassade. Oya pembe. Bongo pondu ya kim. Pondu. Oya kim. Siboul na 5 €. Omawa. Fanatique nyao. Omuna wa. Na yeli bela awa. Ngai dero, bite kote dero, fumbwa. Carton fumbwa. Na 10 €. Oh. C'est dit jamais vu.
yango nde makambo fait. Donc ça, la Marcadi, château en face, il y a Carrefour, Market. Au moins, il y a drapeau à Togo, RDC. Et l'eau comme la casse. Bon, nous sommes bien à mon nouveau. Vida, qui s'en guinde. Mon frère, t'as pas pris. Comme il dit, ça va, Nayaka, donc, la côte, on me l'a raillé. Congo, faut que le bosso, tu lui as mis l'eau comme Moka, la biso moko. Et puis, tu as dit drapeau du Bandawa. Drapeau à Congo, va missi net. Ya mai ya Congo uti ba province uti ba mboka mususu boya ko s'approvisionner pour ba prix yango awa toza papier elengi ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro Kata. Bonjour, vous êtes connectés sur le site number 1 Ilinga Congo. Les lots, toi, l'événement Moko, il y a pas si y a Mawaya. Souzi Ballon d'Or, Oazali, jeune demoiselle, Oyo vraiment, Atiki Bissouna, pas si bien à Mawa, Atiki Moana, il y a 6 ans. Donc, les lots, Botali, il mange. Ndenge tokendaki na morgue bien qu'il va péquer qui mais grâce Ilinga Congo ça me casse le nécessaire toujours nécessaire to kafouiller toujours ba image na morgue bon moni na morgue ba tout na morgue ndenge bazoela ndeko na bango Souzi Ballon d'Or oyo bolanda pe ba témoignage ya ba tebele na pe simbote na le vulnérable choisi Matata l'ange céleste maître ya solo ko leka ba maître nyonso oyo il faut vraiment ba mettre tout ya Congo ba c'est les statuettes ba tia na bandal ba kendaka kolelaka Kobondelaka Choisi Matata maître Pisabiso tout son bon en tout cas Choisi Matata très fort plus fort que les cas ba maître nyonso pe na tête ndai mboko bon ba cash Nathalie na musika pe na moni oyo azali le Neymar congolais Hakim Saloum pe Chiro Chamala elombe na Paris azolila na ndeko na ye leki na ye Souzi Ballon d'Or pe na oyo azali Mathieu Madiam pe Élysée Madiam na Bruxelles na Magi Masaka événement oyo ya matanga oyo boko zongo ti bandeliti na suka boko yeba eloko nini eleki pe na image oyo bomoni pe mwana ya Souzi Ballon d'Or oyo atikeli biso na kata image oyo tolokai quand même bon mona mwana moké à 6 ans. Merci na le grand maître Choisi Matata. Alors Alain Dele par rapport à l'événement où ya matanga où biso ya Souzi Ballon ozana momoko pour na repesa partenaire officiel Sam Kazadi. Donc je crois quand même ils a passé comme on a ndenge ndeko na biso za trop jeune 89 ah non moi na mké makasi. Donc aki vraiment très tôt mais et le que ça plus important to revoir ka etamboli na biso Sam. Parce que d'après tout nyonso les canons nyonso les cas mais ceux qui lobby na biso net bongisi yango bien ndeko za la malamu le reste c'est ça nango pena important et to perdre ndeko mambo to mona neti mamba ba tiraillement ba désordre ça nango na litomba monté déjà ngana yo tout monde tout ça victime au monde ndenge ni bakangi ba caméra au monde bana mo bakangi ba caméra kuna to za ki ngana tina bione to bundi ba biloko to ba tuto ba récupérer ba matériel. Mais alors dans tout Singakara qui kimia ezala mutu déjà kofi baswa pour ndenge image prophète nganga tout ça yo ton Hollandais qui on essaie de ça fait d'abord mal d'abord et ça là pas si en fait moni chaque musala ezala kana ndenge na ba norme na ba principe nango ozomona mais ce peut-être tout moni ndengwana komona que mutu déjà kofi ba témoignage ensuite ba ngolanda nango mla ba tumsu ba sepela que non te faut mais je pense que Sam Kazadi yo ça la investigation dosela après makam oyo ba émission zolandama concernant vérité sur makam oyo disparition de Souzi pena makam oyo ba témoignage o batu bayoki makam tozo bimisa par rapport makam na ba preuve ne ba to comprendre ceux qui bisonne toza na tort juste le bima solo to bango ne ba to lobi ya solo moni to lukate ko se voiler ba face to lukate ko zo akaka muto sala mabe to mabe moto moni yango mais mutu yo sabate te loko les atels aza intouchable eza mabe Sam donc avec dans le jeu ozoya ba au moins na ba image tozo bimisa ngo loko la yozo ozo faire l'investigation to continuer ba investigation sur ba dossier au monde la que vérité au bima en fin de compte. Merci Alain Dele, merci. Nazana des consoeurs na ba sala mosala kitoko o pe na lingaka donc
Deborah Bouanga, Monsa Kitoko ya PMBP, grosse ya munene moulure. Dans la matin, bazo pekisa, ba policier belé, tout ça depuis morgue. Grosse Mulire, un mot par rapport à Ndekonabiso Ochokende, Suzy Ballon d'Or. Merci beaucoup, Sam Kaza dit le nécessaire. Merci aussi à Nabato Batala Biso par tout le monde. Tout ça vraiment dessus. Namatanga ya Ndekonabiso, Suzy Ballon d'Or. Ceux qui les l'honnêtement grosse moule, Congo France et la famille à Suzy Ballon d'Or. Ça par rapport quand on Biso mingi slogan Biso Zalarato lela na Baibazo lela. Et puis tout c'est la plus mingi na Baibazo c'est la mais le vraiment tout mingi na mawa kolela et longo na Ndekona biso bato bayebaki ope bayebaki te na kombo ya Suzy Ballon d'Or que ton âme repose en paix mais naza dessus par rapport à la famille à Suzy Ballon d'Or c'est-à-dire que tant que le presse en ligne c'est-à-dire presse en ligne donc biso bato ya internet tous à la rawana de temps en temps partout na mambebele tant sou ba biso mo temps tous aura ba problème tout monde bato belé ba ka ko assister biso te mais biso tous à la rawana à chaque fois tous à la tous c'est pour monara na ba matanga ba artiste ya ba comédien il y a tout le monde c'est-à-dire que tous à la moi valeur moi ba lingara ba déconsidérer biso te c'est-à-dire que tant de tie ba carburant na biso tant de foutu de femme sous ba foutu ba express na bango ba bisi ba mbongo la parce que si to longo la banda na biso to ya c'est de l'argent c'est-à-dire que ba o ami tout ka ba tie ba carburant ba o ami ya carburant te ba louer ba express pour na roya a donc to ye ko le longo na bango faut ba zongisa la biso pango so tant ba zongisa la biso te peut-être na baby si journée na mba depuis 9h na lamuki na sokoli na bongami na ye ko le longo na bandeko na famille ya ndeko na biso auto kufa Suzy Ballon d'Or et comme ya ba jane ti ba bengana ka biso ba finga biso ba sane ti ba dénigrer biso vraiment quand tu me la kati yo ba c'est on ba rimer donc bino ba internet donc biso nanga ba titre likia mabe ya ko fingisa moi na bato ya wana ndi basobo ya internet buzobele ki trop na ba titre non seulement kaka titre te mais tant ba moni présence ya bato ba ekolele longo na bango c'est-à-dire que na matanga ezana na bandogi na batamalamu ya na bado c'est-à-dire partout batamalamu na batamabe bazalaka ezaka te batamalamu ka batamalamu te donc c'est-à-dire tant déjà ba muta se déplacer sokola à lati atie carburant na ye aye kolele longo na bino azala demo azala ndogi azala internet ou pas faut beau accepter ye ka ndenga zali. Merci grosse Mulire. Deborah Bouanga. Sam Kaza dit le nécessaire. Un mot par rapport à Suzy puis ma camutu sur le matin. Ah, un mot, c'est vrai que tous les longs na Suzy na famille na bango, Suzy avec qui jeune. Les autres moni kuna tous avec qui na bango depuis mort na ngaliema to comme pe à na terrain na bandal, mais de voir que famille na bango motine de kaba journaliste que non Suzy avec qui Beyoncé té avec qui Rihanna té tout ça pour ça ba caméra na binoté biso to suivi ba caméra. Ce qui Suzy par exemple na ka netinga na ye matanga Suzy parce que abota na tadi. Ce qui Suzy avec il aime ce que Suzy fille moi ba yo tadi non na musicien na biso exemple alors quoi par exemple yo kufeli to ebani na exemple vraiment non parce que abota na tadi yango na ko soutenir tadi yango peut tellement to ebani pe na Suzy yango pe na ko accompagner comme na journaliste na ko pe cela souffleur mais na ko accompagner aussi na matériel ou eza caméra ou eza émission na na ko filmer côté na internet tant bozo sala bongo bozo tindika batu to te to za te pour na esengo to ete pour to diminuer c'est vrai que bato basala ki ba publier ba tie ba témoignage voilà tali bango bango ba yebi pourquoi basali yango ipe eza mamba solo et oui pe ko za mamba lokuta bango kande mutu ba yebi biso piste de solution il faut ça là pour na makambo ici bon solution n'habite quoi mais c'est ça que biso monde photo yeba so basali boye na ka elika mususu ya boye to royate. Grosse Mulire, solution ni pour na yo faut quand même famille na biso presse en ligne ezo kuna makambo. On a vraiment solution exacte solution na part na ngesa ka famille wana et comprendre ka ba réalité nyoso oyo ba rokuta na matanga c'est vrai aussi pe moi ndeko na biso oyo ya azalaki pe je pense pas que azalaki menser et loko bango bazo bossa na pe azalaki menser te azalaki na couvent te azala azamutu ya ba musicien azalaki mutu ya ambiance azala nini azala ba clip aleka sala ba clip na ba mise belé ba yoka ba mabanga na ba kofi ba fabrigas ba tonse ba boka tino ba en mais que aza lokola artiste parce que azala tout le temps no ba artiste azala tout le temps no ba journaliste donc aza fille à milliers lo baza conscient ba yebi ke ndeko na biso akeye aza fille à milliers afanda na ba lesbienne afanda na ba PD donc afanda na toute race
Donc c'est-à-dire que baza obligé à comprendre tout droit c'est au pays na matanga. Il faut pas accepter ngo. Donc c'est-à-dire qu'il faut pas accepter ngo, il faut pas balukaka ko dénigrer biso ko mema biso so net na ba jarbe et puis tout ça aussi dessus par rapport à ba artistes et musiciens aussi de qu'on a biso o accueilli pe à travailler qui pe mingi na ba artistes et musiciens to yebi ba mabangi belé les cas à participer pe na ba clip mais tout ça dessus na matanga to moni ata artiste et musicien mo te sauf que to moni ka artiste c'est-à-dire des mots qui le ex donc ex c'était parce que moi na pour moi nazali Bredney azali déjà zawana donc on a rien que artiste donc il y a devoir à obligé fallait kaka salon parce que ça papa moi en dehors de yé tout ce que le monde artiste et musicien mon côté donc c'est déplorable vraiment c'est déplorable voilà. Merci beaucoup. On a choisi Matata l'ange céleste donc le vulnérable le maître il y a maître réunion son maître va mettre tout faut qu'il d'accord. C'est les statuettes qui toquent na bandal, c'est un cahier, mais tu choisis, puis c'est une chance. La série, la gâteau, ils ont continué kaka. Donc, Rolanda, interview, moko pe, événement, ils ont continué. Merci, na Deborah Bouanga, merci, la grosse milieu, où il va intervenir, pour nous déco, na bango, azali pêcheur, na bango, Suzy Ballon d'Or. Glodidia Sika, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.